Bandi
Levantez les mains. Et si on a la fille qu'on vient à Malayla, on a pas de mal à côté. Amen, Gota. Amen, Gota. Malawano mazali, malobana nzambe solo, toli na dimanche lelo, ina mkana wa Philippiens. Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Kami la komunes matia na sana. Tika bebele ete etambweli na bino, ebongana na sango, malamu na Kristu. Ete soko tokoya pe tokomona bino soko tokozala te. Nayaka mpe na bino ete ozali kotelema na motema moko pe ozali kokundana esika moko na kondima na sango malamu. Amen. Ota tozongeli mpona boluki malamu. Celui d'animation et dans Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Autant il a comme l'expression Tika bebele etambweli na bino ebongana na sango malamu na Kristu. Ete soko tokoya pe tokomona bino soko tokozala te. Nayaka mpe na bino ete bozali kotelema na motema moko pe bozali kokundana esika moko na kondima na sango malamu. Amen. Ota toze na monoko ya pali. Amen. Ota la prédication de ce dimanche est écrite dans le livre de Philippiens chapitre 1er, verset 27. Nous lisons les Écritures faites par le nom de Jésus de Nazareth. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que je vienne voir soit que je reste comme ça. J'entendais dire de vous que vous devrez servir dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Amen. Nous réalisons pour la meilleure compréhension la prédication de ce dimanche est tirée dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 27. Nous lisons les Écritures faites par le nom de Jésus de Nazareth. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste comme ça. J'entendais dire de vous que vous devrez fermer dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen.